Bonjour, bonjour, bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour maman Mireille, la conseillère des mères fashion de Nantes, na Hollande. Bonjour maman Belgique de la Yaya, bonjour maman Anna de Londres, bonjour papa Miatembo, bonjour papa Efemi, bonjour papa Xbox, bonjour papa Matondo, bonjour Choupette officiel TV, bonjour Souzama Bamwana Nantes, bonjour Emela Dona Mwana Nantes. Bonjour maman Mylène Monzi Mwana Nantes. Mwana Suède, pardon. Bonjour maman Mariama. Bonjour maman Yvette Matondo. Bonjour mami Bokungu na Belgique. Bonjour maman Nangolan. En tout cas, la Chine. Bolimbisa. Bomoni makambo. O toluki. Ekomeli biso. Mais nazo informé, nazo sala video pona moto nyonso kolanda video yo ayoka. Oyo aza chinois bolimbisanga bozwango na ndenge ya mabete. Namoni déjà basaleli déjà Karine banalise que Karine afingi Loris la congolaise. Public mobima nazo sala video o bokoyoka boyoka bao balandaka Karine. Boyoka bao balanda pe Karine te boyoka. Émission a Karine eza na page na ye. Boyoka ngo soki Karine afingaki Loris la congolaise. Karine afingi Loris la congolaise te. Karine azai na biti te afinga Loris la congolaise. Et puis afinga ki ye tepe akozalaka tepe na bit afinga Loris. Parce que banda carrière na ye Karine afinga Loris la congolaise te. Donc ezate lelo ndenge mama abato aza maladi aza na moment difficile Karine akoma kofinga ye akosala kango atape mukolo moko te boye bango. O bino bozo kanisela Karine eza na kati ya mutu a Karine te. Eza na kati ya Karine te. Karine asali lobi émission na ye, asali live na ye, banda tongo 6 heures ya live. To banda ika koseka pona asalaki émission ya coronavirus. Ndenge ni toko vanda na bandako, na bana, na bapapa, ndenge ni toko bimela, toseki lobi makamto banda oyoka ba conseil ndenge ni toko sala, toko zala prudente na virus eyeli biso mokili mobimba. Après kaka bato wana o balingaka ko embrouiller Karine. O balukaka Karine kimia na vi na ete. Nde bato babanda okoma na se, ozokipe malolo te. Karine pa banda okipe na ete. Abanda okipe na ete azo sala émission na ye. Après presque à la fin, mutu abengi. Tango mutu abengi atangi kombo mama Loris la congolaise. En tout cas mama oza maladi, en tout cas tozo tanga kombo na ndenge ya mabete nzambe vraiment apesa o guérison, a guéri yo, ozongela ba activité na yo, s'occuper na bana na yo. Loin de là, Karine afingi yo te mama. Soko koyoke mission oyo, Karine afingi yo te, Karine apesa eka explication. Mais siko nde bato yo bazwi banalize wana nde bato ba kembisi likambo wana, ba djembisi likambo wana. Mais soko okomi bien mama, okolande mission wana, Karine afingi yo te. Et Karine alobika makambo mibale na kati na kombo na yo. Alobike amona yo ka na Congo, après yo mona yo awa na poto. 2 fois amona yo. Donc Karine afinga yo te. Karine alobela yo mabete et puis akolobela ko mabete mama. Bao bazo sala banalize wana nde bazolinga ba pelisa moto. Botika ko pelisa moto na kombo a Karine. Bo sala banalize na ndenge ya propre. Botika ko kosa ke Karine afinga yi Loris la congolaise. Karine afingi Loris la congolaise te. Karine abanda osala live na ye lobi tranquille. Na ba chinois na ye. Na ba oyo ya ye balingaka ye. Na ba oyo ya ye bakumisaka ye.
na ba oyo ya ye balandaka ye. Mais loin de là. Loin de là, bolongola ba titre na bino botielo ya lokuta wana bolobi ke Karine afingi mama Loris. Afingi ete. Afingi ete. Siko na comprendre bino. Comme eloko ezalaki sur internet ite, bo profite ka na maloba explication a Karine yango wana bo profite po bo sala banalise na bino. Eza bien te. To sala musala na ndenge ya mayele, na ndenge ya motema malamu. To sala musala na ndenge ya kindoki te, na ndenge ya motema mabe te. Eza bien te. Wana eza na ndenge ya motema mabe. Apo ozo pesa explication na ye, o quelle impolitesse, muninga zana pasi, yo ozo finga ye. Me afingi ye te, afingi ye mukolonine. Emission pe eza wana, Karine efface emission te. Afingi ye te, hein? Totika kokose la Karine makambo. Ba titre na bino nde mutezo kose la Karine makambo. Parce que émission a Karine eza na page na ye. Émission a Karine eza na page na ye. Afingi mama Loris te botika mwana bato. Bosala analyse na bino comme d'habitude. Mais botika kombo a Karine. Karine afinga Loris. Pourquoi afinga epo na nini? Et Karine ayebi ke mama bato aza na pasi. Aza na esika bien te. Afinga na nini? Bakowela nini? Po Karine afinga ye. En tout cas, bolongola ba titre na bino alukuta. Karine afingi mama Loris te botika. Afingi ma lolo te botika. Botika koko c'est la Karine makambo, s'il vous plaît. Bolongola ba titre na bino alukuta. Stop. Yango bino bozela ka Karine tanga ka kombo amutu. Après bo dramatiser makambo. Dès que ka tangi kombo ka linzaka, bo dramatiser makambo na kombo na ye. Yango bino bolingaka bo sala ye nini vraiment. Après ça bino opportunité ya kotia kombo na ye partout. Même soki otangi kombo na ye te olobeli makambo ya Karine te, bo bambi titre munene na émission na bino. Après ça bino opportunité andingona. Bo profiter nango, bo koselaka ye makambo tout le temps te. Karine ayebi ke bino bobikaka po na ye. Soki ye te bokosala ba émission te, ayebi yango Karine. Et aza consciente. Mais bolobela ye pe na ndenga malamu. Bondi ma ye pe na ndenga malamu quand même. Bondi ma na ndenga malamu s'il vous plaît. Osali analyse na o bien to boyite. O tie kombo a Karine mais tia ngo na kombo salela kombo a Karine na ndenga malamu. Siko osali boy, bo sali boy. Bo pelisa moto. Muninga aza maladi, aza na mbeta hôpital. Après siko bo kose la Karine makambo minene ndenge wana. Karine afingi na sansi nini? Karine aza mutema mabete. Bino nde boza mitema mabe. Yango bolizwaka kombo a Karine bo tiango na ba titre na bino. Karine ako souhaité liwa mutu te. Et puis akosala kango te. Bino nde boswetaka liwa Karine. Virus ye olie bolobela virus bosala ta banalize ya virus non. Bozozela ka Karine. Bosalela Karine analyse. Virus yango yo mokili mobimba. Nzamba sala mokili na ye mobimba. Terre mobimba. Eza na makambo. Toyoye bandenge toko résoudre dango te. Mais kaka Karine. Kaka Karine. Kaka Karine. Parce que sinon bakota la vie na bakota la émission na binote so botie kombo a Karine na katite. Même ce que otie kombo a Karine to osali ka émission na virus wana ya coronavirus. Même ce que ozi 2 vies ou 3 vies, c'est pas grave.
l'essentiel okebisi bato voilà omoni tosala attention bafamille baza na Congo ndenge nini bakosala awa na Europe bapekisi bato babima te sikoyo na Congo so bapekisi bato tokosala ndenge nini. Non, personne. Il faut ka bo bamba kombo Karine. Parce que ba émission na bino ekotala mate. Parce que ba émission na bino ba vie ekoya te. Et ça bien te. Bolingi ba vie. Mais botia kombo botanga kombo Karine na ndenge malamu. So bo sali ba émission botangi kombo Karine na ndenge malamu. Ekotala manango. Parce que Karine nde makambo. Mutu moko aleki Karine azate. Mutu moko akoleka ka Karine pa kozalaka te pe azate. Apesa biso nyonso autorisation ya kosalela kombo na ye. Mais siko tosalela kombo na ndenge ya malamu. Tosalela kombo na ndenge ya mabete. Parce que kombo wana nde mutu ezosala biso ba chaîne etalama. Kombo wana ya Karine Mokonzi nde ezosala biso ba abonné baya. Mais quand même topesa ye quand même merci. Totika ko détruire. Parce que lelo so to détruire Karine to ba chaîne ekotala malisusu te. Soki to détruire Karine ba chaîne ekotala malisusu te. Eza malamu te hein. Eza malamu te. Osali analyse na opo na kombo a Karine. Je vais bien. Mais il faut pas qu'on cause la Karine makambo. Il faut pas qu'on cause la Karine makambo. Émission Karine a sala kilobi analyse a sala kilobi eza na page na ye bandeko. Karine a fingi mama Loris la Congolaise te. Mama ngai nazo souhaiter bonne guérison na o mama Loris. Nzamba pambola yo, nyonso ezoleka na yo ebima na nzoto na yo. Ozonga na ndaku na yo. Nga naza molobeli ya Karine. Toko souhaiter liwa mutu te. Toza contre yo te, oza na problème na Karine te. Biso tozalaka contre na bato babundisaka Karine. La Chine azaka na contre bato babundisaka Karine. Ofinga Karine te mama Loris tokoki kofinga yo te tokoko souhaiter pe liwa na yo te. Karine pe afinga yo te yo pe ofinga Karine te tokoki pe ko souhaiter liwa na yo te. Karine pa koko souhaiter liwa na yo te mama. Bao wana nde bazo kosa batie ba titre na bango alukuta. Soki Karine afinga ki yo a effacer live ya lobite eza na kati ya page na ye. Eza na YouTube, eza na Facebook, ezali. Ba analyse na bango wana o basali wana batie titre ke Karine afingi mama Loris la Congolaise eza lokuta nazo démentir ango bo muto asali akosi nazo démentir bino ke titre wana eza lokuta Karine afingi Loris te. Afingi mama batute azana maladi na hôpital botika kombo na ye. Nalina tu na mokili mobimba. Moto ya koseri mama Loris la Congolaise a kufi. Bino bo vandinye bo gangeli mutu abongo te. Bo lobeli mutu andenge wana te. Mbwa Paris asali video azole la mama Loris la Congolaise. Azo tangisa milelu lokola dongo bazoni kango na machine. Mutu aboye bo saleli analyse te vraiment. Masolo ya Jonas na lingaka yo mingi, vraiment ozali moto osalaka ba analyse na o naza contre na analyse na ote, ba analyse na ote, mais oyo yo sali pona Karine naza contre yo. Parce que Karine a fingi Loris te. Et pona nini yo saleli Mbwa Paris analyse te. Parce que Mbwa Paris a sali vidéo azole la mama Loris. Mais biloko boyeza trop grave. O muta kufite bozole la ye. Na rizarazu, soki rizarazu, azole la mama Loris. Wane eza trop grave. Hein?
bakokende même na garde à vie. Grâce Mbizi ndenga leli mama Loris akufi te akokende na garde à vie. Eza fausse mensonge mutu akufi te bozolela ye. Ça c'est diffamation des mensonges. Que mutu akufi te bolobi kakufi et puis bosaleli ba vidéo bozolela ye. Ça c'est vraiment diffamation des mensonges. Ça c'est des choses très graves. Mais Karine ka alobi ka mwelo ka muke apesi ka explication ke aza problème na mama Loris te bino bozu yango bosaleli yango analyse ke Karine afingi mama Loris. Yango Karine kombo na ye bosalela yango na ndenge ya malamu, bosalela yango na ndenge ya boyete, na ndenge ya boyende ezaki ndoki. Bosalela pe Grâce Mbizi parce que Grâce Mbizi asali vraiment asali vidéo moko très grave. Azolela bamiyo ezotanga lokola mbembe bazo sokolango na mutalaka mais osaleli yango analyse te papa Jonas. C'est grave ça. Analyse no ezaka Karine. En tout cas, désolé, hein, Jonas, désolé. Naza contre yo te, mais naza na contre yo lelo. D'habitude, naza contre yo te, mais naza contre yo lelo parce que au commis titre na yo ke Karine a finga ki Loris la congolaise. Karine a fingi te bato nyonso bakolanda ba consommateur ou bakolanda vidéo. Karine a fingi Loris la congolaise te. Apesa ki nde explication na moto o abenga ki ye. Voilà la Chine na suki wana nzambe azala na bino na virus eyeli biso bamisu bakomi lisu encore pire motema mabe bakomi koloba tout le temps makamusu eza na nzela te bazoloba vraiment nzamba batela biso nyonso et ba bon après-midi na bino c'est Mère Fashion de Nantes. Pardon, c'est Mère Fashion de Nantes officiel. Nzamba zala na bino, nzamba pambola bino a protéger biso nyonso, ezala bana, ezala bakoko, ezala mibali, ezala baleki, ezala ba mama, ezala ba yaya. Nzamba zala na bino et vraiment nzamba sunga biso nyonso tozala na kimia. Merci, c'est Mère Fashion de Nantes officiel. Bye.